On va bateau baza poids, bateau baza poids na Angola. Faire école ça na bango sous TV. Oui, je vous dis la vérité, grand frère. Si pour ça c'est simplement typique. Et c'est là non. C'est là ma soeur baba. Bateau bazo talayo. Lodi senga uzolo bake. Faire école na Angola. Azana bateau o bazana Fox T. Moi je dis et je répète, j'assume mes propos. Faire école na Angola na temps où asa sous na bateau baza pezouté. C'est un pays. Et c'était parce que les reporter concerne Abisso, occasion de rien. Mais ce qu'on a mis niche, faire Azana Bato, bon côté. Faire Azana Baposté. Faire Azana relation. Oui, oh, non, le bapé. Faire Azana relation aïe. Mais au baba que bateau, bako que likamba faire. Babini de devant. Paï. Bazate. Bazate, grand frère. Nangola minute, nakala. Bazalaka. Mais na minute oh mongana le makambo ya tango na minute oh bazate Glody s'il vous plaît na éviter esprit ni là ezolata yo po oloba makambo ozoloba po esprit gaulois hein esprit gaulois kolinga faire makasi ve wa posa nini nenge baba groupe baninga museza structuré biso pe comme bongo pour bagola ba structuré non nous sommes pas structurés pour venir tous on a présenté na Luanda oza président ba Gaulois azate président ba Gaulois bi comme net bi ki ba fait Moussa ki ya ba la ba président ba yo banane ba ve Alain Visor ba président ba yo mais biso tous en président muto ko bimisa mbongo na ye pour a gagner l'autre côté azate eh ba tout ba ya pas faire ne temps pour na faire ba comme ko ya kaka a gagner quelque chose na combat faire mais ba to ba ya na volonté moi sacrifice ça pour l'artiste azate ba ça soutien grand Nata on fait azana mutunde Serge tata ki boko lote. Hein? Faire na mutunde Serge tata ki boko lote na Angola. Faire na mutunde président na nete, président biso ale viseur te. Bato baza influent likambe ko ya batepe paquet Angers. Faire cause na ba camarade ni ba relation na mais bato baza ki ba soutenir, faire rigoler na nenge ya musique nenge ke ni na temps o. Pour être ba waro baza ba baramolo ba supporter en pour sa vérité. S'il vous plaît, père, si on va vérité pour la combat faire. Pour la faire, parce que na linga faire ego, na na posa nenge ba streetira ba ninga monsieur ezara ba groupe biso pe to koma nango. Mais comme si batona tilo bazalaga na pembe na faire ego la tilelo. Non, ceux qui bazara pembe na faire ego la tilelo, mais c'est que ba oma ba linga faire esouté parce que ma faire tout ça ah. O esenga ki batu bazala, ba pesa ba idée, o esenga ki batu bazala ba bima le devant, ba mona ni terre grand frère. Mana on a bando bunda e moko donc ba pilier ya faire égola na Angola temps baza TV je dis c'est qui ba bima ba soutenir kopolo si pe bazate ba mona nité donc c'est faire égola les seuls mais moko mona les ara mettre Moussa mais faire égola comme ça un match facile hein to comme c'est du arena match facile allez oh mais ba yibo bando ko c'est le moins grave 40,000 places ko ba gola to za mo bondo ya mabe. Tu as 14 000 billets, 14 900 quelques billets. Tout ça là, 40 000 moins 14 000, là, tu t'es qui combien? Arrête déjà mon qui qu'on a sur Bagolo. Hein? Arrête la défense. Déjà mon qui. Et qu'est-ce que tu as l'angle des jours? Mais pas qu'il n'a pas final, qu'il n'a pas ticket, mais c'est au moins que ma billet, ça, ma billet côté à solo, bidez des milo. Mais où est-ce que Nabi est au couteau? Monde de comment déjà évolué. Ça, c'est que ma makala qui. Ba billet de te comme na quoi mon rien même to billet to hôtel la makambo ba billetterie na internet o te ma dadu na téléphone au côté na site ya 22 000 billets non oh na des temps on m'a ko ça les caisses à souter pas vous avez tout ça na iPhone fait quand même ko ça les gars ouais je sais yes na temps ko ça les gars pas na temps le retour faire aussi mais ça or et le retour faire aussi mais comme or na minute ndi mela nga to ça solde avant 2025. Bien matin parler pour faire ça soldat dans la défense arena avant 2025. Si tu comme va février là tout ça soldat tout le monde peut te mettre sur nous. Bisema lobby na ngo peut absolument plaque que après près de 40 000 on va payer 40 000 places soldat ma zoine. Hein? Oh, faire quoi peut ma plaque on va que 40 000 places chez ou plein. Je te dis la vérité. La défense arena. C'est. Après c'est plaque. Après près 40 000 non, on va mettre 40 000 places ma faire rigolo. Yo zo monter que na bien, yo monter que na temps oh na ba wangila, ba ngomna zo kwa na Twitter faire.
Merci beaucoup, mes fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission à Bino, Bolingaraming, dans NSI www.idéologie TV, David Wembe, Masoula, Balabala, comme Dab, Nene Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Wembe, la Sarabino, Nabet Arabio, Masolongo, vraiment, Nenini, et c'est pas ça qu'a vraiment Namboka, Oyo, Adouche les sénateurs, Zalara, na David Wembe et ça la bien. Donc, elle est a plateau balabala. Toza bongo na Glody Zenga, les managers. Donc, avec Glody Zenga, on va essayer de parler à long et à large. Qu'est-ce qui s'est passé pour na concert à faire là? Ils allaient annuler, tout ils allaient reporter na kati ya Luanda. Na ba détail sous ça par rapport ya information à faire rigola pour ye azapenda bongo Gaulois oyo ba évoluaka na kati ya Luanda. Glody Zenga, les managers sans frontières. Oui, c'est du travail. Boitard, mon frère. Bonne santé. Ouais, super bien. Nous avons vraiment hyper posé malgré vraiment la souci de reporter concernant le sommet. Ça va aller. Mon entier Solanda yo, nazalaki na ba Gauloise, to solaki na bango, mais comme si selon yo nazala bref, au monaki comme si un message est commis bien té. Tout ça partout le moyen tout kutana, to solango sous lelo. Qu'est-ce qui s'est passé, Glody Zenga? Pona to yam to mon affaire rigola na moi oyoté na banya de Luanda té. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, premièrement, on peut ça ba Gaulois tout ya Angola mbote. Les cabines la kunene ba Gaulois tout ya monde té. Problème mais c'est passé vraiment na makambu ya affaire rigola ndé ba reporter. On est tilo kwa liboso. Na ko lobe yango ezaki faire na Angola azasu na bateau baza pesuté. Hein? Faire na Angola na minute. Faire et azasu na bateau baza pesuté père. Et toi que malem. Pesu no zo ba na lingala na portugais. Pesu eza portugais. Donc ba lingala tana bola bateau azana bateau baza influent makasté. On voit bateau baza poids bateau baza poids na Angola. Faire rigola za na bango sous TV. Oui, je vous dis la vérité, grand frère. Si pour cela, c'est simplement typique. Et c'est là, non. C'est là, Maswa Baba. Bateau talayo. Glody Zenga, Uzolo Bake. Faire rigola. Na Angola. Azana bateau, bazana Fox T. Moi, je dis et je répète, j'assume mes propos. Faire rigola na Angola, na temps où. Asa suna bateau, baza pézouté. Exact un pays. Exact parce que ba reporter concerne biso occasion de rien. On peut pas. Ba reporter concerne occasion de rien. Maman productrice a sali o esenga ki a sala pai. Est-ce que ba ko reporter concert oyo ba pesa mbongo ya banda mois de juillet. Eh pai. Ba reporter concert ba pe ba futango depuis mois de juillet. Ba reporter concert avant 2 semaines il y a concert. Baba qui concert ça sous na baye a été. Donc faire rigola. Auditrice ou esengaka beng ça y est. Après ça il daba mbongo nyonso. Grand frère, naza parmi batouza qui na organisation concert. La fille a question à dépenser comme il faut. Grand frère, au bin na temps na ba dollar ba 15 000 ko beng ça ministère ba j'étais prévenu tout ça en Angola d'attendre ba 3e année en ba ministère ba ka soutenir. On peut que bien ça mission attend un problème faut que ça va pas mission n'attend li sous pour faire une minute na éviter qu'on peut dans likolo man on a payé caché à plus de 150 000 $, plus de 150 000 $. J'ai dit ça haute voix ba gola baza ba toi na organisation ba mambo na loba sans côté ba ya ba loka 10 millions de kwanza 10 millions de kwanza ba loka ba ya de Luanda 10 millions de kwanza. Mama mana agel fond je salé grand prêtre mère azana mbongo pesa taki mbongo je yo pesa bomi mamezani mana azana une expérience à ma production. À part ça au moni v na minute na peut simplement typique hein. Ce qui n'est président héritier Watana de bonnes chances concernant ça avec le 21 la scène de Paris la scène musicale de Paris ce que ça na contrat mona mutu na minute na loani azana ba pilier. Oh bah routine en Angola bien maki non
Boss Mandela Weston bokina kotala na moto na eza ndenge nini mais ce qu'on a minute oyo faire azana bato abongo te faire gola azana ba boss te nangolo faire azana ba relation oui oh ngam na loba pe faire azana ba relation na ye mais o ba ke bato bakoba ke likamba faire ba bini de devant pai ilo bazate grand frère nangona minute na kala bazalaka mais na minute oh monga na makambo ya temps oyo na minute oyo bazate Claudie s'il vous plaît na éviter esprit nini là ezolata yo po oloba makambo ozoloba esprit gaulois esprit gaulois kolinga faire makasi na ndenga mabete père oyebi jour te ezala na loba pardon zela pena oloba no kobomba te na kato maloba te na mboka oyo ya Luanda na Angola précisément tomona bato minene bazala pembeni na faire egola ngana pona nga kotanga bakombo tomona bato minene bazala pembeni ya faire egola na mboka oyo tomona biso mais comme si bato na tilo bazalaka na pembeni na faire egola ti lelo non soki bazalaka pembeni na faire egola ti lelo mais c'est que baoma balinga faire esute parce que makambo faire ezozala oyo esengaki bato bazala bapesa baide oyo esengaki bato bazala babima le devant bamonani te grand frère mana wana banda obunda ye moko donc bapilier ya faire egola na Angola ntango baza te oyo esengaki babima basoutenir kokoyo si pe baza te bamonani te donc c'est que faire egola eza mona moko monana ezaka maître Moussa mais maître Moussa pe ye moko esimba te grand pasteur ba makambo asalaka aza pe influent makasi te na ndenga mboka par rapport à ba makambo sino te mona bato mosusu prêtre to bito sa ba véridique wana na temps on fait aza na mutu ne Serge Tata Kibokolo te faire na mutu ne Serge Tata Kibokolo te na Angola faire na mutu ne président na nete président biso ale viseur te bato baza influent likambe ko ya batie pe paquet en jeu faire cause na ba camarade ne ba relation na mais bato baza ke ba soutenir faire egola na ndenge ya musique ndenge ekende na temps oyo prêtre ba waro baza bamolo ba supporter yango pour sa vérité s'il vous plaît père ba supporter ba vérité pour na combat faire parce que na lingara faire egola na posa ndenge ba structure ba ninga muso ezaka ya ba groupe biso pe to koma nango wa posa nini ndenge ba groupe ba ninga muso eza structuré biso pe koma bongo prêtre bagola ba structuré non nous sommes pas structurés pour venir tous na présenter na Luanda oza président bagolo azate président bagolo ebi comme net ebi ki ba fait Moussa Kiya ya bala ba président ba wayo banani ba ve Alain Visor ba président ba wayo mais biso tous na président muto akobimisa mbongo na ye po a gagner le côté azate bato tout ba pas faire na temps pour na ba faire ba comme ko yakaka a gagner quelque chose na combat faire mais bato ba ya na volonté moi sacrifice ça pour un artiste azate baza soutien grand bazate père na so biso loko mais bifo tozaki na organisation moi qui mère na loba tumunaka bato kuna baza mona bato na bongo baza influent pe moi relation na gouvernement moi nini je vois pas ça mana tout ça biso kane pas faire ça na bato te na temps on a vraiment pas kokata une autre na zo lancer message et pas bureau ya faire egola que totika na zo kanisa ko soki nini leki na nini on dit comment na pour la production faire reporter production oyo parce que faire azana batuto baza ba plier baza fort na Angola o ba ko décision mais ko ya bango pe ba tie moi relation ba lobi makambo ba intercaler décision ba changer maloba bazaki tuzama na problème awa na Angola likambo ya président ba golois likambo e mutelmo aussi c'est ngo za faire egola yemo soka yaki comme si je comprends bien vous avez un problème moko boye bino na bino ba golois non ba golois tozana problème ndeni si tozana organiser te yo mona côté ni ba golois bozo organiser non ba golois to sangana non te to na esika mo to sangana te na bien pas na bien ba bina na Luanda ba golois bo sangana ka pa na Luanda ba golois to za ebele olekana ba wangila ebele prévenir mo mona kiti préparation ba golo préparation conseil ba golo ba ndozi la leader na bango faire école la Jésus des Nias ba golo ba bazaki motivé ba ozela petit le nazana ba message na zwara ba ya ba olela ba wambo ba ya ba lunda golo azaki motivé mais eloko bomi biso golo azatoza organiser te prévenir
Et au moment où bimisa mo yake ba comment connaître kokine na jeune garçon ba toura ni charge parce que tu es organisé so ba gros qui organisé ba que maison de production à jeune fond de ngobinga aranité as a parmi ba organisateur ya nini ya qui on dit comment il y a concert si et ça va que non gros allem su ba gros dans la relation na bango avant ba yebani pe ça compte aussi non oui il y a ça qui na relation na ye c'est bien mais ceux qui ba gros qui organisé nous avons une structure solide rien n'est à la main ou bien ben expliquer maman politique c'est que non il est déjà dans les jours à venir les jours passés à finir faire à part ça peut être et là on a mon chose fait ça moi passe comment se fait-il ba goloa to ko ba goloa on to ko ba ngarani na makamba faire rani leki na makamba faire a ko sala nini faire autotondisa stade de Martyrs à 180 000 places faire autobeta double Adidas Arena faire autobeta na Suisse côté ba concert ça passe avec petit concert chez faire azana excuse faire azana ba fanatique ba marabout ba to nganga on tirani stress au ça nini na mamba faire oh pour venir tout monde ba era ba no finga faire koko finga c'est trop dur ba no critiquer faire mais comment na mamba ko sala ba gola faire ba comprendre que rani abandé ko travailler na faire égolaté rani azo travailler na maison de production. Et là, il faut comprendre rango. Rani, bagolo bobangi na bino rani stress. Mave, na za desi pa bagolo. Bozo photo ya rani boti nango tipa faire. Faire ça la rani ni. Oh, na vena masa maso la na DG Polo. Auti na message ya photo ya nani. Ya rani oh nani, balobi ata soki wangila non. Rani akosala nini na makamba faire. Rani. Oh, moi tu ya zu couple écoute je mo mukena et c'est l'écoute moi bien. Bino bonga bote charge ba te infiltrer na organisation ko biso ba to ça organiser biso ba ta faire to ça ki wapi nous sommes mal organisés na Angola photo lukama nzamba sunga biso papa Hervé ceux qui nzamba bon na bi que ça aux obligé faut ba ya pour parce que hier on était avec les productrices aïssa biso qui conseille ça mois prochain mais to ba luka date batia yango to zela ra date bagola bolongo na mutu na bino ke rani stress mutu non rani na mamba feri aza eloko te rani na villageois basa mama na bango kuna bata fabricage on prend lié awa abayaki ko travailler na faire égola te rani travailler avec maison de production agel phone spawn ba na travailler na bango on prend et ça na moté ki pas essayer no sanga pas si fort hein batu mususu bazana ba problème particulier na rani ba yo filacer ba golo pour na dans sens te grand frère ozana problème particulier na mutu mo boy pai ba era ba no critiquer Ferret hein mais comme en tant que producteur approché bon non vous allez faire la marketing le concert Adidas Arena bah ça le travail le concert tu vois qui résultat bien te tu vois résultat bien mais ce qui peut critiquer Ferret mais là nous faire les mots on fait na top ou azana monter na temps la musique qui critique c'est normal on prend le pas rani aza fan c'est normal à quoi critiquer faire na Facebook yango li ko lobate ke oyi bo kinele lo moko boye oh ils ont sens te le dizenga olingi bagoloa bosala nini na Luanda to faire égola Jésus de nuances les padres assez la bino nini oboko masritire le problème est que mutazana mo a dire na temps on tavi ko luka sangisa biso tout ça Jésus de nuances faire égola et après il faut qu'on a temps on pas aluka considérer non peu batosika batakala da bakenda ce qui fait azara na temps que bagolo na lolo za ndeto za kaya kala tozo sina tabungo te ezana batu musu ba eka Angola na 2022 mais baza bagolo batapi na posa ba participer na makamba bagolo ce ko baza ko yake parce que ba maki des autres makasi pa mutu na mutu akomi ko ya le musu sa gola pour le musu barbecue ozana bar na ye pour gagner quelque chose n'est-ce que c'est mbouye ba dena makamba baba barbecue et quand tu vas confusion inutile pour na petra ngolo bazo luka barbecue oye kuna na kimbangu bazo luka barbecue OK na palanka bazo luka barbecue tant que barbecue ko sala manango mais to organiser na to luka ba stratégie moyen to koyambela musicien na biso faire rigola to luka to za la soudé yango c'est très important na loko liboso to za na bomoko faire rigola yemoko lo ba ke bagolo to za solidaire faut to luka to za solidaire ana ngolo to za bongote bakobo musu ba l'équipe biso prêtre basala ba réunion
chaque dimanche, chaque lundi, il y a organisé. Bon, ça m'a c'est très important. La réunion, ils ont raté. La réunion, ils ont raté. La réunion, c'est les dimanches. Dimanche, on va 12. Moi, dimanche, il y a 8. C'est comme qui t'a trouvé des personnes. Ils ont sens. À part ça, ils ont regretté na art bato sala ngani na abo elonge fere na temps aussi orphelin du père elonge fere ezande na koyeba te na kotango na sika nini kotala elonge fere beza nyonso po na nga opo ya feme no mona ke affiche ya fere gola na ba goloa ya ngola ba otango fois a publier na Facebook un paysan sens fanatique ya fere gola nenga na lingila ka fere gola na ke elonge fere quoi eza eloko moko j'étais déçu. Il y a des déclarations de Goula, il y a des déclarations de faire quoi? Oh, et bien, non, qui était performance artiste, c'est un gars. C'est ce qu'on dit, on a dit, na cadre fait besoin un comment publier un mot, même ta salle en Gaulois. Vous en sentez pas. Oh, c'est bien bon. Possibilité, un attend, il va changer les liés à concert. Brutalité, un concert et puis les amoureux. Mais je suis tout le professionnalisme pour cela là mbala moko bozi po na kati ya ba makambo o reporter concert à faire école ezana ba Gaulois na kati o ba boya ki concert comme na chikoke on a date tukala ki na 21 jours ya publicité ba moni ngo muke ndeti nga wana nazo kopesa ba faute c'est normal c'est normal na tête tukala na ngo pour ça la publicité ya ici comme on dit stade la chikoke non dans 2 semaines ezaki muke mais faut qu'on la faut na ba norme mo ezala bien et qu'il est bien et c'est que ba moko fanatique aussi maman affiche que tu crois au publier na Facebook dans ce sens na linga ko pesa message pour na faire rigola par rapport ya bino o boz ba Gaulois o bozaka na Luanda moi vraiment message na lowe non chapeau pour ça on pesa message pas grand prêtre ici de Alliance faire rigola ni Kaboroni Gaulois suprême grand frère papa Hervé na biso to lingara mingi biso ba Gaulois na ngola to za ebele ya ebele ndenge mo lo bato l'équipe bango ebele to l'équipe bango vraiment ebele ah na ngola mais loko to za na za après to senga muto ko sa loko zaka yo moko Gaulois suprême soko lobika mo ke ba Gaulois beaucoup mo sanga les cinquantaine ou bien beaucoup mo sanga na maître Moussa pour l'instant c'est to meyo ya to ko manga na pe to za solidaire awa to za délaissé ba Gaulois to za na posa to ko mandeti ba groupe monsieur ezala awa bien structuré to sa makambo ekendaka en ordre oyo batiaka bisika misusu bamekotia biso no bokoboka bato ebele baka na ngola présent luka bango na lusola na bango botala na bana wana ya ngola bagolo ya ngola na posa organisation baza solidaire ndenge oyo moko lobaka père nga na ekosingaka ke bagolo toluka tozala na bomoko eza très important toza ebele pai nga bato nga nakende ti baréunion na bakakwako ozati ke plus de 21 ya bagolo baosangana baopréparer concert bao misusu baza ebele ome bagroupe wana mosusu mpe baza ebele te me bazaka mo organisé me baza ebele te siko biso na ebele toza nango so totie sur organisation bon nayebi te nde tokende oyo nga vraiment naza ekoloba eza naka organisation mamba concert eza rapporté concert eza reporté 6 semaines prochaine déjà bakoalancer date ya sika Gaulois eza toujours motivé 2024 oyo tozala na papa Hervé awa na kati ya Luanda zikila kuputu fa kuputu kakwizako Mangela kota masola balabala ekosala bien Fiston Mukenda beda suda ngola absence de game peu moins trop Adusha zoloba loba David qu'est-ce qui se passe n'a pas dans les Adusha c'est là kaka Fiston Mukenda beda suda ngola na lobité pour sera lobby na yebi ke okosepela Glody Zenga na minute oyo totana makambo ya yo arena défense arena mais fait école comme ça un match facile to comme c'est du arena match facile allez oh mais ba yo banda ko c'est le moins grave 40,000 places ko ba gola to za mo bondo ya mabe tout cas na 14,000 billets 14,900 quelques billets tout ça là 40,000 moins 14,000 là tu t'es qui combien arena déjà mon qui connaît ce ba gola arena la défense déjà mon qui est-ce que to lango des jours mais pas qu'il n'a pas final qu'il n'a pas ticket mais c'est au moins que ba billet ça te ba billet côté ra solo bi deuxième lot
pe oze nabi etokoto monde comment déjà évoluer ça tout que mamakala ke ba billet de te comme na quoi mon rien même to billet to tala makambo ba billetterie na internet o tema dadu na téléphone au côté na site ya salle au moni makambo tout pa fait go na minute aza premier na vente internationale premier na vente internationale pa moins de 2 semaines au teki da prix de, si je me trompe, il a pris de 18 000 billets. Plus de 22 000 billets. Non, il y a des temps où on va faire les caisses à la suite. Vous avez tous un iPhone. Fait que vous avez les gars. Je sais nièce Nathan on cause les gars. Pas Nathan il le tout faire aussi mais ça or. Et le tout faire aussi mais comme or. Na minute. Ndi melanga to ça solde avant 2025. Bien matin parler pas faire golo ça sold out dans la défense arène avant 2025. Si to comme on va février là to ça sold out comment bete mes sons. O faire o biso ba golo mo bondo. On te met au dessus ma bite tout dans la tête de concert wana. Jamais déjà soumis. Bon, grand frère non biso yo faire golo na temps oyo asa le plus au sommet mamba ça là izalate. Tout le monde va voisin ndenge ba komisa yo arène ndé elo mobe ndé grave. Et c'est comme grave. Pas na bino bokoka ngote liboso. Est-ce faire ça déjà d'être na yo arena rien. Pas babi ko kende liboso ça ko matin. Bino za biki rouge. Okoza oye bosali bosoto sali bosalité. To faire bola aza ko ya ko corriger mon a plein. Bisoma lobby na ngo ba pesa bisoma plaque de après près de 40 000. Non m'appelle ma 40 000 place sold out ma zoine. Hein? Oh, fais voir petit ma plaque, on a 40 000 plaques chez ou plein. Je te dis la vérité. C'est. Après ces plaques, après 40 000, non, on va 40 000 plaques, ma fait rigolo. Je te montre que Nabia, je montre que Nathan, oh, na, Bawangila, 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 tu as fait. Moi, j'ai 28 000 places. Oh, putain, Bawangila, ta chita, c'est la façon de va souffrir ma casse, grand frère. Bawangila, Bawara. Bayubi batakanga Dubai poto bato na ndeni so ba onda ba beta da ko beta ça na problème te ko muté ko corriger ko temino bosa ki ba falia bon ba ça soki ba ça soki ba ko soki 30 000 francs da ba soki to beta 40 000 les autres dépasser pour configurateur de combien 45 000 pero toto la maman plus de 40 000 bon maman que faire rigolo la félicitation plus de 40 000 places. Tout ça a été perdu. Babi qui vit Virat. Oh, biso bagolo mo bono. Tout ça va meilleur fan du monde. Bagolo to l'équipe tous les fans du monde. Oh, ba fan de l'équipe bango les belé na solidarité na amour. Ozo ça en rapport na biso bagolo angolais ngwa. Mais pas teta, bobi qui mais babi qui te mezaka le 28 bonga bo mona mo bondo mona ba ya wana. Na bino ba chroniquer bonga bo kamongo non faire c'est qui? Faire c'est qui? Faire na habité pas papa veut vraiment na temps faire ça nani pour mamba osala et ça la maté le monsieur congolais na temps pour faire le billetterie 2 semaines na pamba au teki déjà 22 000 places pas de 22 000 et 22 personnes 22 000 ba 1000 tina 22 et va penser que na habité te pesa ngonga e mo tuto balandi yo ouais message on a un peu ça vraiment ma c'est ça qui ba Gaulois et Angola de Kabila Poudel tout ça motivé faut différencier les choses que ba que mot reporter na annulé et ça moment to ba le ba reporter conseil ça reporter parce que actrice c'est déjà azwa caché on peut lever actrice azwa déjà caché il y a productrice azana déjà et comme eux comme ka di kambuke ba kanga date ba publier sur date ça et loko et bébé ate mutu utasali mwa konga ko bake abebi sila eza kutu mer parce que na fiche wa blé o ebima ki na basala déjà nyonso tout ça plus de 4000 affiches était ngao ça na nini était mona tous les 4 points à Luanda mer am tabebi si plus de 1 million mais ba Gaulois ba mona na te pa Achel phone tout ça plus de 4000 affiches na relax un peu na nini na somo na l'accès on a téléphone za na plus de 4000 affiches na ba page ya minene bachete mana kimbangu wana mnene wana mebe mana wana pesa 1,200,000 basala biloko wana 1,200,000 Achel phone azana mbongo awosanga kaka encadrement mamba konsa fero ezangi na oka bato bakoza mo puissant ki bakosa pe na gouvernement pe bayoki bango pe
eloko ezangi na oka yango wana mais eza grave te petit na gouvernement ngolais ayebani te non koyebana te c'est trop dire eza relation mon point na bien bongo yo loko soko za na relation interne ngabe fana za na relation interne eza bongo te mais noir elandi faire non mais non c'est trop binga ba mama mais noir na tango na mutu na ngate ngana yebi ke faire ko la za puissant mutu aza puissant ba combattre kae c'est normal il faut pas combattre parce que yende mutu aza na bâton ya commandement ya musique ya Congo na minute nani faire ko la anani papa wera soni andi mak apula mbula pona yo wana wera igwe wera sala ba plainte na ba stade ba Cameroun na ba province tina ba stade ba Tchad wera sala ba plainte oyo mote mo lo benga ko mamba plainte lo bela nga souté mais merci vraiment na Igwe de la Forêt na acte biso ba golo déjà très reconnaissant oza papa oyo eleka njoko lembara minu na été ato sala na festival là vraiment biso bagola totondi o matondo mingi merci koko la biso vraiment o la biso to comprendre ma ke ozaka la bolunga vers biso to bunga to loba o esengi to loba limbisa biso bagola vraiment bo rasona nima pour la mbula pour la biso bagola pa ya nzaka te ba mbote na bato ayo na pesi ba mbote na bato to balinga glodisenga fara na bino yeyo na muragera yeyo mbote na mingi na Christian Yembi Gogani empresario Albert Lapulga, Orlando Ngombo 009, Olga Piuka, Natacha Rapage, tout balinga applaudissent en 3D, papouche depuis l'Europe, camarade dans la bagolo tout le monde entier, babi opération Mobolo, yo arena wana toto lango des jours, toto lango ma des jours, mais là, et c'est la histoire, parce que yo arena déjà parmi ba grande salle mythique l'Europe, yo arena ça, le gros a premier ben deuxième. Peut-être aussi qu'il soit pour le moment que tu bêtes en des jours 40 000 40 000 ça va gouloir tu as baissé qui grand frère bon moi tu as battu tout balinganga vous êtes belé vous le temps attendre va comme trotter bosso la pété bon moi tu cara on est ensemble quoi le disait na yo muragera toujours parce que t'as na matadi estembaki kota bina masola balabala et pour ça la bien et puis ça charana yo destin bukanga bokota kota masola balabala et pour ça la bien piston gaz na gaz kota masola balabala président Emazo pour ça marambolo bagi pour na masola balabala et pour ça la bien FCC mobimba na linga rabino na tina penuli les gabodin dibodi dineni parle de Santos les guerriers dibodi dineni bino nyonso le kozwango Odi matadi Union Européenne di bodi di neni Albert Lapulga di bodi di neni bango tout di bodi di neni Patrice au directeur di bodi di neni Gilles Mbassi le magma di bodi di neni Farel Mille Esprit Alain Prod di bodi di neni boko taka kotaka masola balabala et pour ça la bien mais noir bokolo cop mais noir FCC babi Paulo dos Santos les guerriers Wando les grands frères belles, oui, les Gabonais. Donc, beaucoup de temps, masola balabala et que ça la bien. Moi, là, bois grande sœur, on a dit qui c'est que depuis l'Europe. Maman sociale. Maman sociale. Si ça va mal, il y a plein de bonnes choses. La remplaçante valable à maman. Merci à tous vos compagnons, masola balabala. Donc, on est ensemble avec vous. Ciao. Yeah.